caméra tourne, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Écho d'IRC. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre rubrique Elubu Yastar. Elubu Yastar, izamoko ya bamanaka oyo e pesa maka awa na kati ya Eko RDC manaka oyo lelo eza ko se présenter et pas il y a Daniel Libika ba Daniel, autrement dit les 4x4 de la presse congolaise. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs, les grands messieurs, les grandes dames qui nous suivent depuis quelque part au attirera toujours attention à Bino. Vraiment na kati il y a Eko RDC. Merci à vous les part et d'autres au Bolanda Biso, vraiment un grand merci pour vos conseils, vos remarques, vos motivations, ils ont quand même belé, hein, de savoir que Boebi Nenge Bana Baleki Bayaya Baotambusa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes là na Massina, hein, Massina si Forco, donc on a si Forco eza cimetière yakala o bakunda ba mama ya ba star na biso lokola ba fali pupa bakunda ba to bele place ezaka moins vide, hein, et tellement que batu bana ko ya ko fréquenter ko kunda ba bibembe lelo espace ngo etonda ba somba pe ba mapango wa lelo koma elo mususu. Voilà boye ba été na mikoleleki Elubu Yastar et mes mains na Kinseso, boyebi ou ekomaki, je m'adapte à la situation. Bientôt là, je dois bénéficier de l'ombre. Donc, ekomaki, lelo, et même si je suis na Massina, awa, to komeki un peu, que celui-là, na star, na biso, na rosala, vraiment, en rapidité pour nous présenter, il sera sur place dans notre caméra, to komeki un peu, pour partager nae, to ba ekolo. Naye pe aeb sabiso recette nini oyo bango ba salaka na ekolo la bango. Voilà, en complicité avec mon technicien, il est derrière la caméra, il s'appelle Verdi Kiyoka. Merci à vous, hein, d'être là. 24, on est ensemble, hein. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement pour voir, parce que Anakle Kodia le silencieux dehors à la bisona blandel lelo or blanc. On peut faire ça? Merci. On va essayer un peu de voir la situation pour bénéficier de l'ombre, pour bénéficier de l'artiste. De manière à ce que de voir comment la situation se passe et peut-être bénéficier d'une recette. Il y a Baïkolo, il y a artiste Nabiso. Star Boni. Bien bien. Oui, ça va. Ah, et c'est ngoming ya. Ah bon, tata zobate la biso. La gatia na kuto teni na benga kyo na beke na ya. Papa. Yo le biozo ya. Okoko ya yo moko te oyeli susu na ba caméra ta yo moko. Bon, en fait, avant biloko mususu ava ko sala yango oyebisinga ke non papa bité akanda na goya mais na goya na caméra na tala pe ba disposition na ngai peut-être zo lubisanga mais naza na gêne to naza na ba prière moko zo senga na lobate. Voilà. Papa Daniel. En fait, na benga kioni na beki na goya na naku tel terre na goya. Donc parce que ils a qui n'ont surprise mais surprise ils a capo ni na caméra. Oko excusez-nga. Ça va. Merci Naena Solana moi moké na habité ceux qui occupent sa place na fanda. Nani. Voilà mesdames et messieurs, je suis déjà avec l'artiste, vous comprenez? Na benga qui est na ebisa qui est na koya mais na ebisa qui est teke na koya na Verdi Kiyoka 24 na caméra, donc na ebisa qui était voilà. Et surprise pour la caméra, mais pour la koya aïba qui n'a que na koya, donc on va essayer un peu de comprendre l'artiste par rapport à la situation. Donc ça se passe bien. Verdi Kiyoka, voilà, star na biso, arope sa biso bon ato fan na moi moké, toi ba nini, donc comprenez avec notre merci. Un grand merci à vous. Vous nous suivez de partout. Merci à vous vraiment. Merci à tout le monde. Merci à Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable. Koutou Missa, elle c'est Priscilla. Star, au fond de ah. Bakiti église na lingaka ko bimisa ngo libanda te. Mboko eza na makambo ebele. Oh, bakomona bakiti ya plastique yawa. Bakoya ko lukao. Vraiment. Merci. Star Boni. Oui, ça va. Tata na biso ya likolo azobatela. Et loko ekutani si biso esa bobele paiement. Ceux qui paient mes ala quitter, toninga kito kutana te. Et paiement de moute kutani sakabatu. Naza oyo na suki si makambo te parce que za na batu pe babanda na makambo yo.
lelo bazana bisote lokola ba Pepe Kale lokola ba Michael Jackson lokola ba Luambo Makiadi lokola ba Pepe ba papa na biso ba Tabuleye ba Marie Misamu ba sœur na biso ba tika biso vraiment tozobika kaka na grâce Nzambe vraiment tozobika kaka na grâce ya Nzambe pasta lelo vraiment na yaki bon na bengaki yo hein est-ce que no ya mais est-ce que te que no ya na caméra vraiment on a déjà bisenga merci pour la bolide bisi vraiment lelo to yeto solano nini makambu ndeni musala Nzambe ezotambola ndeni vraiment musala Nzambe ezotambola kitoko makasi na ngolo ya Nzambe mais kitoko tozolo bezotambola ezosala pasi parce que oh nazo solo là bota la TV na kimia tozui kutu chance le mois courant weye oyaka na ba tour le tour na biso OK yebisa mama facture se yaki atinda mbongo na ye tozobika na ngolo ya Nzambe mpe musala na Nzambe ezotambola ndenge Nzambe alingi etambola ya pasi eza nini ya bien tokomi mukie ya mabe bakomi ebele nde yango na minute ezopesa biso pasi modèle nini ya mateya oyo tokokoteya mpona peuple a comprendre place towuti na place tozokende ekosukela biso ndenge nini mais yezo se retrouver na malamu eloni elakisaki yo mpe oza na kota malamu bon eloko ezolakisa naza kota malamu parce que nalingaka mpenza kosouffrir peuple de Dieu te omoni papa olingo lobisanga makambo na kanaki te na loba lelo merci namoni olakisi musapi boye olobi wana eza déjà mbwakela ke yo nde ozose retrouver place ya malamu oui ya malamu ya liboso eza motema na ngai po ete motema nde moto eza sanduku ya Maria yembi motema nde ba chambre ebele ya liboso eza motema na ngai envers peuple na ngai okokanisa lokola ndeti na se retrouver awa eza par sentiment eza sentiment te ya beaucoup de ba collègues na ngai oyo ba komisi peuple mpunda comment ça ba komisi peuple mpunda pe bazosumukisa peuple bakomi na posa peuple ayibela bango to pe mwana na Nzambe ayibela bango po ya kopesa na église ya tonga na ye azala liez alia amela na lobaka boye à tout moment tozomona na ba télévision okomona mosali ya Nzambe moko atelemi alobi bien aimé dans le Seigneur blocage ezotelemela yo makasi condamnation ezotelemela yo makasi tala vie na yo malamu tala ndenge ozovivre ozolala na salon ozolamuka na salon tala ba condition de vie eza na ba blocage moko ba poti na yo ba papa na yo bandeko na yo basalaka mabe moko nde suka na yango yango yozo sibiri non lukuta talisa mwana na Nzambe eta ya mboka talisa mwana na Nzambe eta ya mboka quelle condamnation asilisa classe musala ezate yo benyango blocage condamnation te yebisa mwana na Nzambe ke misala na mboka ezate menga nazokamwa makasi moment ke tozote ya peuple de Dieu tozobombela bango makambo mosusu olofongola tina suks tina suka nini ezo souffrir peuple ovandeli kaka spiritualité papa spiritualité za na makambo ebele mona na kati ou ezomona neza physique to bunda pona physique ndi yango ekozala très important pamba te ozomona ngai awa na nyokola ka peuple te na lingaka mbongo bazuela nga na église faut na yeba condition to pe modèle nini ezoyela et pasteur yo pas ces sur na porte na hôtel je crois non pas ces sali parce que bible zoloba na biso esengeli to ko hériter royaume des cieux pe oyo ya likolo mpe ya se parce que Pierre atunaki Yesu awa tozolanda yo po tozwa nini ya ebisaki bango ozo comprendre ndenge ozolanda ngai okobika bomo ya seko okokota bokonzi ya likolo pe awa na se oko hériter
oyo eza lokola vie matérielle eza lokola matabisi mpona biso bana na Nzambe mama bolimbisi mwa moke na yambi mupaya akuta biso na titida makelele te ekosala kitoko te Nzambe apambola bino nde yango wana okuti ngai awa me Nzambe tata zosunga tozobika kaka na ngolu na ye. Dilo Moteye na yaki pasteur Lité Kanda, mesdames et messieurs, comprenez, je suis déjà parce que Nabek dans un peu rapidité à co-présenter hier et donc to côté maman dans quatre ambiance sans pourtant à se présenter, mais il y a d'autres gens rapidement à comprendre déjà dans un année donc pour marteler rapidement et toza na pasteur Lité ya Kanda ou le lot meka qui un peu quitter là, c'est pas une surprise mais surprise c'est pour la caméra, moni caméraman a bengaki to soleil déjà mingi pasteur lelo eza manaka na biso to bengango elubu ya bikolo. Avant d'arriver là-bas na ngana na yeba pasteur yuza ke colonie ngana za mu Congo. Donc yo ndinga muke montandu me baboti na muno bavonda kulongisa muno betu ndinga na betu te ya bantandu me mingi Kikongo l'État parce que mu vwanda ka fioti na matadi nde samuna ke mu kuwaka me tubaka pe ndinga betu ya Kikongo l'État parce que Kikongo l'État baki tubaka pe na bandundu ndenge mona ke bandundu ba Congo baki vwanda akima moshi mais Kikongo l'État muke tubaka bampangi ya matadi bampangi ya munu bana ba Congo Nzambe apambola bino. Voilà pasteur Isa mutaba Congo lelo nalingite mema tribalisme naza mutu aba Congo pona naza mwana oyo to pe naza papa pona bato aba Congo te naza pona bikolo nyonso na evitaka penza mingi makambo ya bikolo parce que yango peza moko ya base ebomi mboka biloko mipsato ebomi mboka eza nini ezaka 4 plutôt na bosani ya liboso eza tribalisme ya mibale eza politique ya misatu eza église. Donc il pose parce que musala yo sala yango ebomela mboka ebomi mboka il pose parmi ba mabe ozo sala ma il pose parmi nazalaka parmi pambate parce que balobi ete mo Congo moko afingisi ba Congo nyo ba o bazo sala bongo baza ba collègue na ngai nde yango zo mona pezo fingisi na ngai. Et quatrième il y a quatrième ezali peuple conscience ezonga na temps. Merci. Mais malgré ça, biso to epena na ngambo wana te lelo nazali pena na posa to so na biso to rejoa pe temps ko mususu na ba manaka mususu mais manaka na biso vraiment ya lelo ezaki lubu ya bikolo et voilà couvra rapidement ngo biso tu de l'autre côté ya Congo central na ngambo na bino village na bino recette nini na yebi ki bona ba recette belé est-ce que otengela biso ba recette ngo. Merci. Bon, biso penza na ba Congo ba recette examen ezaka penza mingité. Examen mingité, disons na kokoloba mingi tolingaka pondo madesu. Tsaka madesu bake tubaka bampange baki na kuwa déjà ke tsaka madesu yake vondaka mpondu nsaka ba melamba yawu na madesu ya mevonda kima mosi na nzungu mosi. OK, madesu na mpondu ba me mélanger yango ba ke bokela yawu ntaka madesu kima msusi yankaka tokediaka bitoto ngege lamba mbala bitika mbala maniangu bintika ngeme sangisa yawu nzungu mosi ngeme tula be épices bima nyonso na bitoto ina c'est-à-dire tokebokela yawu bitoto ba recette pena ki vona mingi te mais recette yi ba mpangi nyonso ba mezaba bitoto ntaka madesu toke kudia yawu na kwanga loso un peu fufu bitoto bake kudia yawu na kima mochive ngeke sala bitoto singe tumba mwa poisson pembeni ngeme tumba so ngeke griller mwa fi nsusu ngeme sala yawu na faso ina. OK. Okoro bona lingala rapidement parce qu'il y a les gens lingala ezaki okoko lamba bitoto eza makemba nambala osangisi osali soupe moko ya bien na kati elia makanango simple soki po sepela ki otumbela ngo mwa soso mupandi to olamba soso na kati
yo kaka selo ningo ko raisonner mais ye baba ou bien likayabu po biso pe to linga lisusu monsambo ya upena ina pilipila kubwete ya upena yake fondaka mbote et ça la biso pe bien na mwa kwanga nsaka madesu eza pondu na madesu balambi yango nzungu moko okoko salela yango loso leli yango okoko salela yango fufu leli yango okoko salela yango pe kwanga oleli yango siko tozalaka pe mukolo wana soki na moni ke kolamba tan ezate na kosomba kaka likayabu na ngai na tumbi yango pilipili mbuma pembeni mwa bakwanga na nga na kati na lie na nga na meli mai na vandi. Wow. Un bon tonton José Poula, bon anniversaire à toi. Ogire pa na bino chakamadesu. Maman ni lebika lambela papa José ça va bien. Vraiment maintenant ce qui lelo na lobby pasta to réaliser recette moko ya ko na bino. Oko pour na recette nini? Bon par rapport bon ce qui jour wana nazana ngana temps na ndako nakolamba na ngai bitoto na ngai mwambala na ngai nasali yango sauce na lie ou bien makemba nasali yango sauce moko ya bien na lie. OK. Donc si je comprends bien lelo l'été à Kanda ce qui te pèse quelque chose pour ça la biso ou expliquer biso le lengeni ni basala ka bitoto wana ikoza possible. Bon le bana expliquer que ne ko sala na ndako pas kozala bien. Ko expliquer ngana ke ça nda ko kozela nga un peu compliqué tu vois et pour ça to aider ba maman ba otala biso maman Fabien Miwalela maman ya bana mibale belé ba otala biso bazanga na posa pe ya kotala ba recette ya ba bikolo babenga ata na 089 78 37 29 nakolakisa bango ata na téléphone ke ba mona ngai mosali ya Nzambe kolamba boye papa basta yuli raté. Oui, nalia kamena zana bana awande na pesa ka bango basalela ngai. Biso to sepela ki yo expliquer biso lokole kuti biso pe bitoto. Bon, to na mukusie ezaki lelo okuti ngai na zampiaka mbonga kolambela bino ezate prochainement tango ko benga ngana ko biso ke yaka na zumwa mbongo na lambelo ko yo ngoba tu ba mona po balia. Ngambo friend mbongo ezate papa. Mbongo ezana pimela yo ndeko na ngai. Bon, ça va. Ngamo na quoi quelque chose. Au c'est la biso ngala. Yo za matate Daniel. Oko kasenga ba programme na ngai lelo. Bon, pesa to sala rapide na lakisa bango et puis voilà pasta biso na manaka na biso ya elubu ya bikolo to ya bastar to yaka na rubrique na biso moko to pesa ka moto to ko yambane quelque chose. Moto tia yambi o tozo yambana pesa ka biso. Donc on est kaka entre parenthèses question pour nous de s'échanger un peu. Donc biso ne to ko pesa yo quelque chose oyo okosela la biso bitoto wana pour bandeko ba otala biso ba ye ba peninga ko salon parce que fidèle bu kasa lingaka yango mingi to pesa ka mingi $20 ou okosela biso bitoto wana. Tout l'ambagnon ou bien comment? Eza mbongo yo ne muto ko gérer yango olambela biso bitoto na mbongo wana ekoka eleki kutebele parce que reste na zongi so bien na garder kaka eza mbongo na yo no ko sala wenze so ko mona Daniel ebika ba otikala ki uzonga na ngoma ebite na biso manaka na biso wana eza yo c'est la biso potolia ça va na lata kasi na lata poto te boyete papa ngana kende wenze na bilamba ya boye penza makolo polele. Voilà mesdames et messieurs, vous comprenez, moi je vous libère, ok là vous comprenez, je suis déjà avec l'artiste qui est à Kanda. On essaye toujours de s'adapter à la situation pour bénéficier des langues, comme je me dis toujours. Ça se passe très bien ici na Masina. Oyo to mekaki un peu ko ya depuis tongo. To komaki a déjà avant. Mikolo lekai nazaki na Kinshasa boyebe oyo c'est komaki mais komaki voilà lelo déjà vous comprendre que star na biso lobby que bango pena l'école na bango ezaka mingi ponda madesu na babitoto babloko wana likaya bukwanga na pepila ko boita donc mais il a préféré qui lelo assez la biso
bitoto. Donc on va essayer avec l'artiste de s'adapter vraiment pour ça la biso bien et ça la biso bien. Donc to ke na wenze ce qui va permettre biso na mapinga to zabilili na wenze to ko laxabilili, ce qui va permettre biso te wana to continuer kaka ningi to salaka. Là on se retrouve juste après na okende na biso. Merci. Na mboka babeti mabonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musique emisalo sambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC misomokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala Mama bayaya baleki Signal ya internet kotala Conception ya boss Jean Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. Catch that good news on time. We bump Molema, Fanika Dalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your got everything is good. Nasananga Kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eco RDC Kotoyo Boss Jean Chihuahua Tokomema bango kaka Tokene na bango kaka boya Tokonyata bango kaka boya Tokopina bango kaka boya Tokokimesa bango kaka boya Wumela yo Eco RDC Wumela yo Boss Jean Chihuahua Wumela yo Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes déjà de retour au marché. Tout ça qui n'a Wenze, na star na bino, tout me un peu côté la situation, mais bah permettre qu'il bissote vraiment tous abilili. Voilà pourquoi tout sali pina bililité, mais bon on est quand même marche ninge tu yaki, ne te coach na star na biso tout ou ko sala Wenze, tout ça vraiment mala mon mingi malgré que bah boy que tous bah bilili bo comprendre mboka ninge ka etambu samakana bah loi nango bah konzi mususu ba pesa raté ningi sa wana ya ko filmer na Wenze mususu peut ba permettre à biso voilà star vraiment tout s'adapter na yo na Wenze nini na habité dans taboli na veste to moi pasta te bo eza na tire nanga déjà batu bayebi nga déjà na lataka bongo pe na tambolaka bongo yo moko moni déjà ambiance ndenge ezalaki na quartier c'est-à-dire kobima nanga kaka na quartier déjà batu basepelaka makasi bazoyamba ngai po moni biso tozovanda mapango eza polele faut kozala bien na quartier na bavoisin problème moko kokozwa yo awa okomona bandeko nyonso ya pembeni baye kotala clôturer le pan on est zonne aussi là pangu moyena clôturer ngo ezate ponga na za locataire awa na futelaka wana makambu ya mukolo lupangu ye moko soka wa clôturer à clôturer voilà tout Wenze tu y est déjà na évité déroulement salam yono sala commentaire vraiment Daniel Ebika déroulement pena et salami kitoko makasi ndenge na expliquer ki batu na biso ba Congo babiloko yo to sepelaka mingi kolia pe yango yo na ye nango awa na représenter ngo moko voilà rapidement tout ko salon déjà oiza ndembi oiza mbisa okauka oya kambanioka oya ya kambanioka yango yo Daniel Ebika tata pambola yo po ba wenza ba monta oyo ngana ndako esala makala oyo mbisa kokauka lelo vraiment tozana esengo nkola zongisa lisusu ya mingi place euti awo ezali pilipili na céleri ndeza awa oyo eza ai oyo eza huile ok ndenge na sombi oyo eza matungulu na feuille esalaka pe moi bien
na kati ya sauce ya nini oeza tomate oeza montambo na betaki lisolo biso na bakongo montambo esalaka bien ko accompagner bitoto ekosala biso bien oeza mbala ya langa so benga OK repas principal yango yo c'est-à-dire biso lokola tozolamba yango na soupe oya soupe tokolongola poso nyonso ndenge na ningi na sala wana longola poso soki peza na bato mususu basepelaka akolia nango ya soupe takolia ya kotokisa kokalinga na mwangu ba pembeni osala ngona poso otika ngona poso tango ekobela nango olongoli poso olie nango ba pembeni mais biso lokola tozosala ngo ya soupe faut longola poso to sokoli bien zelo ezala te pour tango mutu pazolia ayoka pe elengi makasi na eloko yango. Il y a les inconvénients ceux qui osala ngo na poso. Bon ceux qui osali yango na poso bon na ndenge ya soupe ekozala pena propreté parce que eloko ya soupe ezosenga pena soso tokosala ekota pena na soki batokisi yango pe folongola ka poso rolia. Oui tango batokisi yango pe folongola ka poso baliaka poso te OK wana nako banda kosala wana obandi déjà musana OK oyo lobaki lelo ezani ni lubu lobaki elubu ya bikolo on écoute biso lelo na ba Congo na kati ya Congo central mboka ya ba José Paula un bon tonton ngaki na bakisa lisusu moni biso toza bato na ntobalité toza pe na fiancé te lelo bazuyo kanga na TV na zolo bananza mu Congo mais lobitanga oya kutinga bikolo mibale atomboki ba Congo bazalaka matriaka ozolanda nga naza 50% mu Congo 50% mungala siko lokola ba Congo baza matriaka bango nde bakendaka na bana na sima ya kokufa ya libala ya tata na nga na mama na ngai nde ba Congo lokola baza matriaka ba récupérer bana nde siko lokola bumwana na nga nyonso na kota mama na famille ya ba Congo vraiment na ba Congo na s'adapter na ba Congo mais mingi penza te po bango nde na bénéficier na bango mwa muke mais biloko pena ya bangala na yebite mais na yokaka pe côté na biso kuna pe eza suka ilubu ne recette makasi ya makasi nde eza sikoyo na mboka ya botata na ngai baliboka mpoka po batata na ngai baza balobo bango baza balobo batanzela mai kuno koyoka bamboto bamonganza bambisi ndenge na ndenge ba biso pe na ba Congo toza pena na mbisi te okoka ba mbongo ba okoka ko ba lituma bazana ba recette belé makasi. Voilà mesdames et messieurs, il y a un monsieur à Tunengai à Ibsinga Bino Daniel Libika. Moi je me pose des questions, est-ce que pourquoi Boyamaka Baluba na bandelon les yeux sur l'île parce que à se déranger un peu sérieux. Et moi je vais dire que c'est juste que invité tout coûter un jour voilà un grand monsieur bonjour à vous, je pense que vous allez très très bien. Voilà aujourd'hui dans notre plateau, dans notre rubrique Elubu tout ça na Mukongo. Ça te va je crois. Merci. Mukongo ya pasteur et pasteur il y a Gentil ya Kanda. Ya Kanda OK. Vraiment papa Libika nazopambola pe bandeko baza libanda ya mboka o batika ka biso te à tout moment bazo soutenir biso nzamba pambola bango oyebi ke biloko ebele batindela kingai nazozwa yango te parce que ba agence bazo tika eza pena kitoko te mais moi na mobile moko na kopesa ba adresse ti avato kabwana ya kitoko yende penza azosunga biso na agence na ye soki pena kozana eloko tindelinga kuna wana pena na kozwa yango pena Fiston Basende Fiston Basende ye penza agence eza côté ya Kasavubu wana asa mwana moko azosunga biso makasi Fiston Basende na France tata pambola ici ko un grand monsieur Fiston Basende transfère toujours la sécurité à Makasi, ba plan Iroko Makaka. Et toujours évoluer toujours malembe. Na moni déjà a ozosala déjà mbala na biso bengango mbala ya nini parce que ça mbala bibeli oui oeza mbala langa okoko bela ngope mbala langa ko benga ngope mbala makoko ko benga ngope mbala ya pembe
Ok, c'est-à-dire eza pena mbala oyo atangu bezate. Soko tokisi yango kaka okoko liango pe ya pamba esimbi pe journée mobimba. Eza mbala oyo eza plus que foufou. C'est-à-dire na place ikutu ngandenge na monaka na place akoliaka ba mikate ba nini biloko apama pamba wana mbala oyo papa soko concentré yango pendant 1 mois litama place nyoso zaki ya kokota ebimi. Omoni pena mutu aye pena nzoto kingo esangani na mutu. Et là, vous voulez me dire directement que ils ont la protéine makasi. Protéine makasi. Parce que ça biloko eza naturel papa. Yozo mona temboka o eza na batebele bazoni nga baboma biso. Voilà. Neka babenga Daniel Lebika garçon bio. Penema tembele. OK. Bazoyi la biso biloko moko etondani na formol. Ndozo mona peuple azo umela te azo kufa. Mais na sepeli pe na attitude o makasi poete papa wemba yembi bwe na nzembo alobi ete sakana lia mela tangu liwe yaka elobaka te fumu pa kester na minute ya zoli mbala langa te pepe kala zoli mbala langa te na moni lisusu rochero tabulei azoli mbala langa te tika biso to lia boye ezalaka pe bien. Moi je pensais que comme un pasteur tu allais rapidement dire que non namoni Charles Mumbaya a Julien Balate namoni ale moloto yo keka ba côté wana yo agi ambianceur to écoute là yo. Merci mesdames et messieurs, toujours continuer toujours na rythme toujours ya mbala langa mako koninga tsholo ba pe ya pembe pour tout s'adapter na ngoto bénéficier na mbala. Merci. Na yoki na boka ba beti ba bonda elele sango malamu na mato ya bato ebesi eko RDC balobela kapoli awa siko na silisi ko sala mbala na ngai pour kalatizo kota déjà na moto parce que faut ko zo mbisi oyo kambanyoka ko tia yango na mai pour lemba pour eza mbisi oyo ndenge basali yango kuna na banzela mai kuna ya bangala ekomaka mwa makasi pona ko lemba na moto esengaka ko tia yango na mai epi ko kata mitu oyo ko bwaka. Oh, bien sûr. Oui, pour moni pe biloko soko zolia miku eleki mingi na kati ezaka na ba cérémonie belé kata mitu oyo ko bwaka mbisi moko kitoko batebele pe bautaka libanda basalela pe yango sikopo ekota mwa mai po a partir ya nini eumela te. Voilà mesdames et messieurs, nous évoluons toujours petit à petit, on est ensemble, tous ensemble pour un seul but. Pour moi mungwa ekitamuki. Tout ça kabongo. Le pastoral, les eaux dérangées, les eaux dérangées, papa. Il y a des eaux laxes titre on a zana ngona mboka. Et dérangé pour nani. Je pensais qu'ils ont dérangé. Ils ont dérangé tes papa. Et dérangé à bisoté. N'engo moi na lati boye. Loko ils ont dérangé au soko lati. N'engo monite keza mabe. Izaka izana ngope loko amutu ya makasi. Izaka loko la mwasi ya bali. Alata kaliansi pour la kisa elembo ya libala. Et linko lobate ki ndenge to lata kango boye. Toza plus ke binote. Izaka kutu na batu mususu bazo lata ngo me bazo sala mabe makasi koleka yo. Donc c'est exigé hein, faut l'attendre. Boyo okoko lata ngo te parce que yo bengami na likambo yo te. Eza lokola mutu aza marié te, azolata alliance eza influence. Azolata ngo na influence po batu ba mona ye alati alliance. Biso zolata ngo par rapport ya message on a zui. La vocation. La vocation on a zui plutôt. Donc c'est bon déjà moi moto toi banen déjà il y a quoi. Alors donc c'est bon. Fona kata. OK. Katango pour ekota moto bien pour soko katite munene bongo ko bela nokite to kata kango pe boy. Merci à maman Fabienne Oualeba. Ndenge to ezape mbala oyo ezape na bandenge belé ya kosalela yango okoki pe kotokisa yango te ndenge na pesa ki explication okoki pe kotumba yango. OK. Otumbi yango c'est-à-dire il faut
koyebisa baboti balesaka bana biloko eza na protéine donc kolesa bana babiloko eza na baformol eza pe kitoko te eza mabe makasi ndozomona ezokoze bamaladi ebelebele na banzoto ya bana baza na basante bien te okoki kotumba yango soki tan ya kotokisa eza te po biso mboka ezaka na barealité ebele mai mpe kokokende mbala oyo bitoto nzambe aza nzambe elimitaka motu te mai ekokozala te ya kotokisa yango mai ekangami ndenge biso na mboka mai ekangamaka okokozwa yango otumbi yango système ya kotumba na se ya moto ebelaka pe kitoko pe umelaka te na moto yango kaka naningaki na bakisa. Merci. Maman Fabienne Waleba, maman ya bana mibale belé la kabisha avec oye au pesa biso de ba ba servette toi dans ton dossier là on déjà ba ilubu kana mingi ba prochain numéro na biso bo mona ngo ekozala biso tozoko ba toujours na rythme ya ilubu ya ba star ya bikolo ya lelo ekweyi biso lelo et meme biso na masina elongo na pasteur réalité ya kanda o lelo abi ya osela biso bitoto voilà vous remarquez déjà dans les images qui tozoko ba toujours wana zo tiango déjà na mai et abandonné ko katabi moyen ko sala ngona ba poso ezate il faut d'abord commencer ya ko kolongola ba poso tano longola ba poso po che yango na mai na nzungu après to tala sko suite na biso soki e ko sala nini wana os wana na propriété na o eza propriété na zo sala to lamba kango pe na ba sortie belé oki ko lamba ngo système ya bouillon na système ya bouillon wana ndenge na sokoli boye na tchengo na nzungu na tche mai na tche biloko nyonso ba tomate be épices ba matungulu na tche mbala moko etoki ebeli na kitisi système mususu poko ko sala o tche huile na nzungu huile ebeli o tche ba matungulu sali système ya sauce ya boulai ndenge tout ça la loso ya boulai o sali système ya kokalinga huile o sali sauce tango sauce ebeli o jusqu'au bambala o dindisi o baloli o jumwa mayo bakisi allez o finiki etoki ebeli o kitishi o lié na yo. OK. Donc explication est vraiment claire. Voilà ça c'est vraiment mbala pe ezana ba conséquences ceux qui n'utilisent ko comme la tête ndengeni. Ah oui, papa Daniel Ebika o touché les sous point moko eza très important makasi. Nazo ezake moni mbala oyo ya langa inconvénient ezali inconvénient ezanini esengeli kosomba oyo ekomela parce que oyo ekomela te esalaka pe mukusa na mungongo omoni ke saye koboma nango yo te mais kosala kaka mukusa na mungongo nde kosala fo kolamba yango makasi oyo wana na che huile wana banana na huile de nazo ya sko na tomate mais donc au sein de tout à tout kata ngo kaka tomate nazo kata kaka bon na koki pe ko tuta eza mabete mais liboka ya ko tutela ngonde ezate nkolo mbala sima na kokozwa nini soki na zwi liboka wana ta kolamba oya prochainement oyo eza kaka po apesa rouge alakibi ndo yo kaka bitoto yango ya apesa awa nazotia o biloko nyonso awa ta formule moko eza te toujours bio vitamine awa papa Daniel natuni pete yo ze koloni non répondre surtout aussi. OK. Garçon bio. OK. Betu na ba Congo faso ina kaka. Faso yaya kude ya faso yaya parce que na ba Congo ba maladie yake vwanaka mingi ve. Parce que batu bake diamaka bake diaka bima yake naturel. Bima yake naturel. Ni formol ni ya vwanaka quelque part te. Faso kaka nzambe yeni musa mesadi la yawa inakudia bon awa siku na zo nega nzamba sela biso bon non bitungulu oyo tokocha mwa feuille kwa pesa kaka ntsunga OK
tosokolaka bongo boye po omoni babiloko bato bazoteka kuna Michière banzela surtout que déjà na ilanga na yamba pe moi téléphone yamba kasi namona kati Papa Daniel sikoyo bato yo baza na posa bamona boye bango tango baboti na bango babotaka bango balakisaka bango kolamba te oyo nga fona bana kolakisa bango boye ndeti na cuisine nga na sala cuisinieri te to lité ya kanda wana eza rubrique oyo ezalaka na kati ya iko RDC ezaka kaka kopanza sango ko bato mosusu bayeba ndenge nini baelubu ya baekolo na biso mpe elubu ya star na biso oyo alingaka kolia mingi c'est ça. Donc toza koévoluer toujours au rythme ya bitoto oyo eza moko ya barecette ya bandeko ya Congo central bao balingaka mingi kolia tomoni mingi surtout côté ya bayombe kuna. Donc balinga mingi recette oyo voilà ngana dédié recette oyo et pas ya monsieur José Poula, un grand monsieur, un bon tonton, motema ya Annie Lebika. Donc ça évolue et surtout pas mal au rythme toujours il y a bitoto et numéro de Tandou ozomona mamninga ezokenda quand même bien au rythme toujours. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour donner encore le meilleur de nous-mêmes, nos atouts et surtout tout ce qu'on a réussi comme formation. Voilà pourquoi nous sommes là pour te mettre un peu qu'on partager mon vieux Polo Banga. Donc tout mettre un peu qu'on partager na pastoralité quand la question pour nous de profiter na elubu nae par rapport ya rubrique na biso ya lelo memi biso na masina awa na hotel kolobaki dimanche nazalaki na Kinshasa lelo memi nga su na ngambo e comme na Kinshasa komaki et to ko éviter makambo suspect awa na masina e komate. Voilà, nous évoluons toujours. Un grand merci à Jean-Claude Sobrino, Jean-Claude Mauvier lelo tozanalité ya kanda otuna ngaye lelo tozanae. Vraiment ils ont évolué très bien. L'ité ya kanda wana ozocha kaka ba matungulu faut ko cha be épices ebongisaka pe goût ya biloko pe comme ça kiloko naturel ndenge na lobaki ozomona biloko yo tozana ba faso ebele ya kolela mbala ya langa parce que biso nde toza ba kolo nango po biso kuna tosaelaka mingi mbala ya sucre tozana ba mbala ebele na tanga mo ba kombo tozana mbala manyangu tozana mbala ya makoko tozana manioko parce que ozomona manioko ako servir biso na fufu na manyangu ne mbala sukali oui te yepa za kaka mbala moko mazaka pena sukali te aza normal kaka aza kaka ba prepre na ye oyebi babenga kepe mbala makoko aza kaka langa. OK ozomona mbambiloko nzamba pesi biso na mboka na biso eza mutu ya makasi photo consomaka yango ozomona mbala ozomona kaka ndenge na uti ko expliquer yo lolenge moko manioko ezali po biso tosalaka manioko kuna pe manioko tango tokokende okuta manioko okoko tokisango okoko tumba okoko kalingango eza na bandenge bele papa excuse pa ya moko aye kotala nga wana. Voilà, nous évoluons, mesdames et messieurs, nos excuses par rapport à Nyonson, Anastar Nabiso, invité Nabiso et l'autre, tout ça, s'adapter toujours à la situation panaye, toujours mais quand même peu côté la n'engeni lubu il y a école na bango et ça les maka parmi ba lubu il y a école na bango ni à récupérer qui moko babengaka bitoto toujours mon ninga banda qui dès au début et nous évoluons petit à petit pour te bander nini et que ça il m'a vraiment Sabina qui bah là merci à vous et pourquoi pas Sabina Bouga, comprenez que c'est toujours comme ça au rythme de notre pays, les Congo. Il faut juste consommer congolais. Quand nous consommons ce qu'il y a à nous, ça fait quand même bien. Vraiment, il y a sur la valeur et babilo au miso. Tout ça, voilà. On va essayer un peu. Il y a Komona, Ningeni Niza qui s'est déroulé et ça va quand même bien. Un grand merci vraiment à tout le monde. Un grand merci aussi à Sephora Diangangu Katimini. Ça fait quand même bien. Merci vraiment.
Merci, 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 merci. Verdi Kiyoka derrière la caméra. On a habité déjà aux hommes, on a une situation, ça fait bien. Et on se retrouve après. Merci. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Maman bayaya balek site ligne internet botala Conception, y'a boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, Verdi Yoka, the team is good. Nakananga Kotoyo Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC Kotoyo Boss Jean Chihuahua Tokomema bango kaka Tokene na bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Umela yo yo Eko RDC Umela yo Boss Jean Chihuahua Voilà la commune d'un monde déjà Star, c'est bon déjà. Et avec la situation donc c'est bon déjà donc. Mais non, et j'ai besoin combien de temps Pasta? Et quoi que j'ai besoin 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes. Donc Koeba Kebeli et Oeba Neni so Mbale Lebi comment? Partir sauce ko changer, ma yoane ko changer couleur. Au sentir comme moi kilo pour zambala moko soko tiki yango tamula ina moto et panzana comme ka poto poli yango bien et sengele comme ezala pe moi comme poto te bela ka normal kilo on pesa ezala ni na soupe bon kilo wani ezala ka na soupe et koko zala et toki makasi bambala e panzani tope obalola ki yango mabe lokole toka ki makasi nde e panzi bambala to yo moko poko ko panza pe mbala moko pour que et pesa kilo wana makasi mais ils ont une tactique moko ya ko balola mbala pour panzana te pour na ko balola pour expliquer parce que ba maman ba comprendre ndenge ya ko balola ngo ko balola mais ko balola ngo makasi te po yango eza loso te yango fo balola ngo kaka malembe nde pour na ko confirmer ce que ebeli bien ko benda mbala moko nde okati yango omeki o confirmer que ebeli pe yango ezala kaka soki moko ebeli presque nyonso peseni ebeli yango ekipaka te ke o ezala ki na se o yaki likolo te musu eko kobela kaka na chaleur wana ebeli pe donc biso tozela déjà dans 20 ou 30 minutes 35 mbala na biso ya bitoto na bano pe na bokolaka awa ekosala pe bien makasi. Merci tozela ngo tozela musala. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, on va attendre pendant 30 ou 35 minutes tous les mbana biso et lemba poto meka to les longo na pasta na biso tozani awa mais la mort au motema ya Poli Popcorn, merci à toi mais la mort depuis quelque part. Merci aussi à maman Bijidor Mossi Molati ya Daniel Lebika maman Bijidor Mikolo dans le côté bon je sais pas moi bon na habité sur Isaka ba réfléchir sur ngai maman Bijidor de bonnes choses à toi tous os la sikoyo mesdames et messieurs situation tout ça nango où eza ko se présenter devant biso eza mbala ya bitoto tous là ils attendent et si là bongo tout pesa résultat la manière dont tambusi makambu dès le début tina sukoto ko mapoto se pelisa bino bota la biso de partout. Merci t'as là l'artiste on est ensemble il y a pas de souci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons toujours au rythme de le Lubu Star avec Pasta déjà. Pasta, tout comme le niveau ni déjà, dans le monde déjà solo, tu vois. Niveau, il y a kota la etani ni komeli, peto mekamungwa. Ah. Ok. Namoni déjà tout ce qui est na suka déjà. Mbala non déjà. Lembi déjà.
tu refines moi piment. Ok. Awa. Oui, c'est très important. Les sous-sois comme la soupe. Biso bato toté ya kanenge to ganga makasi bongo. Comme la paix soupe ils alaga bien na place comme la basikra malilo ko njini. Mais bien à moto paix ça va. Non non. On est pour na ba païen. Le bas whisky. Mais apparemment ils ont comment dire kilo on a monnaie on entier parce que kilo wana ezake ezo mata muke muke ndenge ezo matela pona kokomisa ngo pe kilo ezo dépendre ndenge mutu alingeli eza lokola loso mususu alingaka alia loso oyo ebeli moko mususu alingaka alia loso oyo ebeli ya kokangama biso siko tokotala ndenge nini biso tokosepela lelo tolela yango o ndenge ba mama na biso akala bande ko meke batie boye. Ok. Namoni komi presque na suka. Mais donc koyeba ke bitoto na ebeli oyeba ngo na nini déjà na sauce ebeli etikali to confirmer ce qui mbala elembi te nde to kokanga lisusu to patienter lisusu muke mbala toka lisusu elemba pour soupe déjà ça nango complet. Ok. mais au kofina na tonine na kofina ngonde sikoyo. Ok. Non, ça va déjà. On va laisser l'embi déjà, mais tu peux s'envoler sous moins 5 minutes. On est au quitter ça. Voilà, mesdames et messieurs, on adapte toujours à la situation pour bénéficier de l'artiste. Vous comprenez, je suis avec le pasteur Likaya Kanda qui nous apprend quelque chose par rapport à l'air et l'ubu. Nambora Bango, Dengue Salimaka, rythme et Abitoto. Il nous a expliqué dès au début que Zaranabari pas belé Salamaka, la recette Nabango, mais il a préféré qu'à ça Abitoto parce que, en fait, comprenez mais alors on a col et aux amours l'indi na col na aujourd'hui désolé qui sa identité on a nazali ce qui yango ezate batu bakomona nga kaka lokola Rodrigue Moke musicien chrétien pour yaza musicien chrétien nga naza motei musicien chrétien tokoyeba ye nenga telemaka liboso azoyemba wana tomoni musicien chrétien groupe chrétien Gloria Band Rodrigue Moke mais ngai bakoyeba nga na col pe soki na telemi na bandi côté ya avec Rodrigue Moke vous en a complicité wana entre pasteur na chantre c'est ça bon bangonde bazoko mande ba pasteur bon mokilango pese ya ko compliqué nazo mona pe ba pasteur mususu bakomi bayembi bayembi mususu pe bazoko ba pasteur nazo comprendre te elengi nini eza wana na kati you no comprendre elengi te yango zoko koyemba te nayemba ka déjà o bango basalela biso nayemba o bango basalela biso voilà tout c'est la 5 OK nayemba pata moi muke papa pas problème yoza ponanga oyo mosusu akozala te ponanga fongola miso yekangama na basusu liboso na yo na bosana mpasi ya bomwana ye liboso na yo naza moto ya esengo e kati nanga otia oyo basusu basengeli nango ngana yo tosolola masolo akati kembo nzambe simba likambo na motema mosike bongwana mpene molili ebongwana mpole mawa lipambo lesunga babola non et place à mawa il faut éliminer comme mawa place c'est ngombe na buku na yo lopango okomisanga leki Jésus likondi ya famille na kiti na ye bovanda mibale te o yango nkembo na yo okabolango na nani yawa bosanisanga bapasi nanga bomwana abosanisanga souffrance abolenge o mpona benga yo papa nasenga nimero na nani mpona benga yo eshadai nasenga autorisation na nani yawe yaya linga
Voilà, pasteur, et vos apaisements. Et vos apaisements. S'il vous plaît, pasteur, et vos apaisements. On va continuer notre rubrique dans notre rubrique Elubu ya Bastard. Comprenez que ils ont une vocation, mais pasteur donc bisoto tu conseille un peu que maîtriser bablo, mais surtout les hommes mata. Tout ça. Oui, tout bongisa pour tout ça quand même bien. Merci mesdames et messieurs, on se retrouve après. Merci. Bon, on a finalement quoi pour ça la kilo. Pour moi kilo on ça. OK. Eh bien non, c'est exigé à finalement quoi pour ça kilo. Non non, ils ont choix ya moto, ndenge mo kwa CP. Ngo lo ba ya loso ya moko moko. Ah, Daniel Ebika. Tata pambola yo hein. Babenga nanga bakomi kozongelanga bango moko. Bachola kanga baye kosenga nga bolimbisi ye. Moto pamba e nakomi lelo mopao. Amela milangi ya komi mama na James. Bapimelanga lelo bakomi kosenga nga ye. Ela da boni to komi na rubrique ya Mucham. Siko Mutambu likayabu. Pilipila kobweta na bwakaki na kati. Je pense qu'avec Mukongo qui se respecte. Non, non. Toza, non, non. Na bwakaki misatu pona epesa gu elongola mwanose. Mais na tika ki mibale oyo tangu tokotumba Mutambu nde ya ko accompagner biso tangu tozolia na table. Ah OK. Moto pamba na komi lelo mopao. Ah. Amela milangi ya komi mama na James. Mais pourquoi pas que comment dire kolia ngoka ya pamba boyete nengoche foka kotumba. Bon. Omoni lolemo zomona soki se meseni ne loko ndo zomona bakoko na biso bayebaka Mungu ate. Ba mesana ki kolia bongo. Mais biso lokola toye déjà gu ya Mungu. Ozolanda ndenge frère na biso na sepelaka ne mopo mokonzi Koffi Olomide Yembi ba angelu ba uti na likolo ba kiti na se ba yoke longia supu mo ba zonga ezate supu we ozolanda papa ndenge pe gu ya Mungu wa oyo esalaka kitoko na lolemo. Tu prends quand même le temps ya royoka Koffi ya royoka ba. Papa te nazovana na lola te to solola te ngana yoka ka bango nyonso. Nanda kuna ngoko kuta baseda Rodrigue Moke wana soki na yoki Rodrigue Esili Bible zolo babwe papa wuta moye kende kolala oya lobi eta sumu kite bosolo kati nezate tokoyeba ndenge nini mabeza na kati wana di fait kaka tozo yoka ndeko permettre biso togangela Koffi place oyembi mabe po tozape na bana moma ke tozo yoka yango te biso baboti bana bazokende koyoka ngo libanda bazobe bato bazobonga. Si je comprends bien, il faut d'abord koyoka ngo po baneni remarteler sur Koffi. Nyonso soki bimina yokaka. Ndeti nyantaka stange bimaki na sombaki na yoki. Cela veut dire ce qui peut moi sandumba zali faut koyoka moi sandumba po oye baningi hote ya moi sandumba. C'est ça? Wana tikela ngata na kanisa. Voilà mesdames et messieurs, nous évoluons toujours au rythme ya Elubu ya Star. Watu comme déjà na Muchambwa otumba tout ça on a au boeta rapidement mais en attendant au cours de préparer table notre recette na biso Elubu na bino ya mboka na bino. Ya mboka na biso ba Congo. Voilà. Bon. Awa na moni Mutambu na biso ebeli. Voilà. Oui, problème T. Mais, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Presque à la fin de notre rubrique Elubu ya Bastard. Ah.
Ah oui, merci, un grand merci à vous. Aux a attiré toujours attention. Deborah Bakuta, merci à tous depuis Paris, des bonnes choses à vous. Sephora Diangango, Katsimini, ça fait quand même bien de savoir que vous êtes là, très nombreux, vous devez voir vos postes téléviseurs pour nous suivre avec attention. L'ité à Kanda, déjà, on va faire comment? Tout ça on est inhabité, tout ça on est. Tout ça on est. Oui, atocha maboko ko Daniel Lebika ye awa. Oui. Akutinga nazana mbongo te ye moko apesi mbongo na lamba biloko mboka na ngai. Na lambi yango lelo photo lia nai. E bana balete. Oui, pona bana komitungisa mato monite na che awa na quantité o etikali kuna to le kapé belete yaya. Ko risquer na tonda te. Wabi esu eloko wana na chaka. Voilà, mesdames et messieurs, mais pas ça. Tu partages à rater. Ko partager ça bien. Et risquer na tonda. Comment on risquer na tondité. Kuna karcho balingaka nga mingi omoni ndenge na chebu bango so basaya nini. Mutu moko azozanga. Rodrigue Moke. Rodrigue Moke okima. Voilà, mesdames et messieurs, on va essayer un peu la sauce avec le pasteur Liké Akanda. Ouais, on peut prier déjà rapidement. Niko likofu ya. Tokangi misu ya wenzambe na bomoi biso tozwi eloko akolia po tozana pe mebele bazwi te papa wemba liete na minute oyo loko akanza azolia were sika azolia menatali na moni Franco Luambo Makiadi azolia te po bazana pe mate Pepe Kala azolia te Kester ye pa zolia te papa wemba bazolia te kolie katana pona bango awa yo pesi bisu ya kolia to yebite soki na pokwa to kozwa mususu tata sala bisongolo tozwa pambole sika mbongo ewuti Daniel abimisi na poche na ye biso pe to kolie contribuer na santé na kombo ya Yesu amen. Ouais, on va goûter à la sauce. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekoki kotala Eco RDC émission mokili ekoki kotala Sinde mokili ekomi kotala la mama bayaya baleki site nini ya internet kotala nabakisa Daniel namoni nde totondi te nabakisa saka bakisa Debo ngana la makabu socio isa vitamine ya makasi na place à omela whisky na place à omani vous même la soupe obondeli nzambo liegwe Fisto Basende ye pas sepela ka boye makasi Fisto Basende vraiment au repas na yo yango yo penza Silia Kutumisa mama Mireille pe na sepela kana Rodrigue Moke soki ye ya tumbela kanga soso mobimba Rodrigue Kimoko atombelo sosa mobimba ye aketokenda ka place batumbaka basoso mibimba wana soki ya ye kichasa ndinga na liaka soso mobimba soki ya ye te tibo nani kaka to continue à faire à faire un choses grave mesdames et messieurs balia karababi sauce et donc baya baza motivé au lait ya whisky vos mes sauce yango te passe vraiment to lia ras et ça qui te roaming maintenant tout l'année tu vas faut intervenir baloba pourquoi OK merci ensemble papa zanenge bakolisa biso kolia ya lisanga bozalaka na petit makasi bakebele babosanaka yango ya mingi soki moko to mitaye basana yesu aza kati na bango moto eza
Papa na lambi yango Saint-Esprit na kati ndenge bazobika mpe molimo atambe fama Et vraiment, nous sommes à la fin. Waouh! Ah! Mesdames et messieurs, comprenez. Vraiment, c'est. Ah, wow. Bon, je manque à dire. Moi, je manque même à commenter. Je n'arrive pas, je vois ces mots. Voilà. Là, c'est notre star. Au Tigele Paco. On est un Paco l'ami. Moni biloko na lambi yango Saint-Esprit na katiawa. Ndo moni pe batu bali yango na appétit. Ezalaka na batu mususu balambi libondele ezate. Saint-Esprit azate moi bali ya kitoko. Ça va, pasteur, on va revenir sur toi. Tout mécanique ko zo ba intervention ba ndeko. Na banaka na ndeko simbilu tout déjà rapidement. Papa to moni tu na kata table biso nyo sotoli hein. Comment était la situation moni onde? Ah soso vraiment en tout cas pasteur résultat nga pena pauvre maman na biso. Donc soupo na liango bana 2000 ans. Donc sinon mélango boy sentiment l'équipe pardon. Voilà. Mesdames et messieurs, comprenez l'émotion de la sauce. Là, on va encore prendre notre intervenant. Papa Bouni. Bien. Tout le monde est à table. Ouais, ouais. Situation est à qui le Ah, ouais, biloko moko, ça repas moko béni. Donc, avant qu'il y ait des studios, na que papa star. Moi libondeli moi loboko. Na kuta pe na libaku ya repas oyobitoyo. Na liango kala na chela. Aba Congo ba oba ebi na si ba comprendre lo na loba. Nde ta on a liango le sus na raisonner lo quand on mette na va na se tsenga na mawa. Repas over maison singa vraiment na époque. Donc rien à dire. Rien à dire. Donc il y a le besati, ça commentaire. Voilà. Ndeko peut tous na table. Est-ce que vous verrez toucher quelque chose par rapport à Ndeko Ninga Luka? Est-ce que Elo Amour a rajouté Zali? Ezali papa. Pour tous vraiment trop na père passe vraiment de rolobezate mais eloko yo elamba mio yo vraiment na lia yango. Mais ba guana o wana ngana lia kana izaka bien te. Mais o vraiment ngana leo tellement sportif. Et sungaka ba sportif makas catégorie ezo bakisama na soswana en tout cas vraiment et ça fin pona bato pe bamela ba whisky ba gene bon yo ozo mela whisky a gene yebaka ke sosonde et koko impliqué au te ke o sotoko langue to nini to ndenge nini yango vraiment au père a sali o vraiment rien à dire. Voilà, là, c'était juste les impressions. Il y avait un intervenant, on a table. On va revenir chez notre star pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Elubu Yaba Ekolo Lelo et Memaki Biso na Masina. Comme on a été, ndeko na biso alambeli biso ni na lubaki ne bandeliki tozalaki mikolo melieki na kisenso lelo siko toza na kati ya Masina. Merci Mama Kabasele et Mama Fabienne Waleba. Star na habité na banana na mutuna repas oyo ozaki connaissance nango wapi? Merci papa Daniel. Repas oyo nazwi yango connaissance epa ya bakoko na ngai koko ya boti mama na ngai esatika biso tobenga biso koko na ni tobenga kaka ça dit koko na biso koko dimenga dinzinga molimo ne pe mana kimia mpe tozwa yango pa ba mama na biso parce que eza biloko oyo ko banana bakoko na ngai pe ba mama na ngai pe ba yana biso abasi
nde babanda kolamba malgré nazwa temps penza ya kolamba yango comme mingi te mais to bandaki pe komona ndenge bango bazolamba par occasion pe mokolo wana soki esengi olamba okoki pe kolamba tant tozalaki bana mike ça dit connaissance nango nazwaki yango na libota na ngai na famille plus ya mama na ngai pour mama na ngai tata oya boti eza papa Kaila Koko Kaila Manuel c'est-à-dire bao bayebi nde yango ndeza libota na ngai. Et rapidement, ce que ça synthèse par rapport à Banda na débit, c'est comme on a souka au salaire le ni pour réaliser bit ton abisso au tolé lelo. Merci. Réalisation nango ezalaki binonde batu nanga fona pambola bino parce que nga beaucoup takinga nazana mbongo te. Tata pambola bino parce que Bible ezolo bana biso en Ecclésiaste, l'argent répond à tout. C'est-à-dire ceux qui opesa kambongo te, tonga kitolamba te pe to pamboli ba nyonso bolandi biso bisika bizwami bino. Tolingi bino mingi tata pambola bino mpe loko ekutani siki biso ezali pema na lobaka boye e bale kauki bambisi ya minene babimi soki ya yo mama abalaki na likaku yanga mama loyi bapesaki bangombe motema mabe ya ndoki ebangisaka nango mwana popite na bona ne tokolia ntabaka sima ndefu na yete intimidation. Apparemment aux arabes mingi na ba musiciens ne tolobaka profane, hein? Non. Parce que tu termes et ils ont coïncidé toujours na ba terme na bango. Ah non, eza bangonde bazalaka mingi na ngai. Bayaka kotala ngai. Nga nazalaka mingi na bango te parce que ngai na kozala mingi na bango te bango defo bazala mingi na nga. Parce que nga na kopesa bango libondeli. Libondeli nde kosala makamu na bango ekende liboso. Ba musicien balukaka ngande ti le padre Jésus de Nias moto yambo Feregola nga mutu na pambola album à 33 chansons. Ndozomona ma meilleure chemise ezokende ezozonga batu bazo sepela makasi. Petala sima zonga moto qui est de bama ebeli. Jugement. Na pambola ngo. Na pambola tal monte ya papa Diningonde ya papa Matu Samuel. Bon problème na bango. Non, c'est juste ça bango bazo ko kapena ko considérer ngaité. Po azomona ke lokola yazo yemba suka nango ipa koma motei. Moi ba considérer nga ezate mais ala kapasi po mona musicien profane akoma motei. Mais il y a une exception parce qu'on a bongo linde motema nde na sima nango eko koma motei parce que soka bongo lite mo akoma eza lokola mwana na biso da kumuda. Mwana bino. Oui, lelo pa bongo li motema. C'est très important faut ba da kumuda ba bongo la motema. Ozomona ba Carlito bana na biso. Na molimo naza mokolo pona bani makamwa nzambe liboso na bango. Yo kanisaka ndeti da age bakoko zala mikolo na ngai. Ninga na kanisaka. Ndenge yo kanisa. Ninga na kanisa. OK, ko kanisa bongo te. Yepe azalaki na mokilelo akomi na oya biso ya nzambe pazo yemba. Bon, na yebite soki pazo préparer comme pasteur. Ko lelo ekomi ndengwana. Tiki ko yemba okomi motei. Muta komi na posa zalaka na deux fonctions. Isa mabe tu za malamu. Bon. Et kozala malamu soki eza vocation de Dieu. Ya mabe ezokoma soki eza sentiment. Eti eza vocation te yango zo kokate malgré ba répétition et réunion. Vocation. Zo bunda na koyemba. Non, nga eza boko yemba eza vocation te. Nazo yemba o déjà bango ba yemba. OK. L'inspiration ya o créer ya o te o yanga moko te yenga na ngai kaka mateya. Nga mateya nde soki na fongoli Bible na zui mateya. Pourquoi natango asuka bazo panzana? Pourquoi natango asuka bazo yokana te? Tomoni bango kuna na ebembe. Ba misusu balati ba cowboy lokola Michael Jackson. Mais tout le monde opine bembete ya maman na biso olangi tout le monde yote ba collègue na yo bazaki zaki wana mais yo absence na yo zaki remarquable zaki te c'est dit à quoi? Merci beaucoup na lobaka boy oya ko yoka tenga ne peto ko yoka na te omoni nga na nzela ko pesa nga mbote te na zoloba bien bosana nga ndenge bosana libela mama bota yo trouble moko ekoti na minute yo na mboka on a ko papolela ngo penza batu biebie surtout na église nako beta batolo lenywana na papolo na nyati yo na ko isi yo okota to hôpital et loko esali na yate papa mokili oye komi na influence makasi yaya biso ba etozanga soki to kufeli bibembe na biso zo sala na soni makasi molimo ya mosali ya nzambe mama olangi epe mana kimia mais mama olangi
limbisa ngai ndenge na yaki matanga na yo te. Na ye matanga na yo te pamba te ponga naza na mutuka te. Bamukuna baye na mituka na bango. Bakakenza baye na mituka na bango. Bangalasi baye na mituka na bango na talite ngape moyena mata kombi ezate. Lolendo ye makasi na makamwa nzambe na lobite. Bagoya komona ngai mutu munene na te yakana yeba ni monda tie na ye makolo na zonga makole ko sala kitoko te. Bible zoloba to lela na bao bazolela peto sepla na bao bazo sepla nde na lela kina bango na musika. Mais ya pasi eza nini na moni basali ya nzambe basala kindeti balobana po bakutani na tango apasi. Lukuta muyibi wana biloko pamba esi bomeli biso mboka ata bokutani ni ebembe ya mama olangi nde wane lobi nini boniko ekomi nini yango e baleka wuki bambisi ya minene babimi. Voilà, mesdames et messieurs, l'heure de séparation est arrivée. Nous sommes à la fin de notre entretien ici avec l'Arstar. Pasteur Lité Akanda qui a essayé un peu de faire son éloubou par rapport à la recette Yambo Kanabango. Voilà. Pasteur Bissokom Nasuka, qu'est-ce qu'on n'a pas demandé comme une question? Autotunité, est-ce que Ezali ou on est songé qu'il y a tout nango mais na tout nango rapidement? Sokoro bango tout nango rapide pour tous les kato kabwana olelo. Merci. Na pamboli ba nyoso bazolanda biso. Na pamboli mutu ambongo ebele na pesa kaka bambote ya pa bana. Mais oya za na posa na nga benga na plus 243 89 78 37 29. Micho mabala wene mwana changu na France. Na bosanité mutu ambongo ebele depa na ma Patrick. Awa nga fin du mois. Kolanda manzanzo yote fona futa mbongo abato andako. Yango ese koki mutu ambongo Patrick depa na maboyimbo ngana leli boucle d'or bibi shikingo mwambe mwana na ngana Lyon yazalaki danser epa ya Kester nazo sepela na mwana mikolo dansa zobina pakola efwenge. Voilà. Na bosanité yenda zo sunga biso na tango yo posoki botindelinge loko epo bunga te esengeli bomona fiston basende soki okomi na Kasavubu tala veni yango yokutu na kangaki yango na Maringa numéro 70 commune ya Kasavubu agence ya kitoko oyo soko tindelinga mbongo otindelinga elamba mbala moko na zwi yango fisto basende tata pambola yo tokopesa numéro na mikolezo ya na bosanité multi studio bana na biso bozana posa bobeta dekalenga pe na bina na ningi sanzoto musique ya kitoko tomona Rodrigue Moke kuna na bandal yepe akosepelisa biso na bosanité mutu moko akitoko na ningi na bwaka yepa zotambola na kobanga nzambe makasi tata pambola ba nyoso bolandi biso. Merci mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre rubrique Elubu ya Bastar oya baikolo lelo e makibiso na masina bo comprendre ete to zalaki mikolo mileki na Kinshasa lelo to koya na masina to soli mingi na Pasteur Lité Akanda. C'est bien passé, bien déroulé, vous avez compris dès le début jusqu'à la fin et ça biso quand même bien. Donc à chaque instant la terre tourne, la réalité change et c'est à nous de s'adapter à la situation pour bénéficier de l'ombre. Maintenant là biso to bénéficier na sauce il y a Pasteur et si Dieu ne revient pas on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore de Elubu et Ebekolo. Bye.